Donc, l'offre se retrouver yemoko na musique congolaise. Malgré ba tumususu, ba comme on a âge à ménopause ya musique. Ba certains musiciens, ba certains filles ba comme âge à ménopause ya musique. Mais bazo nyaba ni ko bi faire en fait même ça au follow l'idée pour nani. Parce que ba na posa ba demi ton na podium à Adidas Arena. Ba na posa ba demi to yemba na concert Adidas Arena. Faire les lois association faire les pour na ba grand chanteur pas tant la dynastie wala mon faut chanter wana normalement muto a 10 sur 10 abandela que exercice wana té d'ailleurs zo ina les titres nation de 10 sur 10 to depuis da longa depuis da voter ka ko écouter que bo ba bo talela ngana ya ba katinga poignard si bon moni fallait zonga le stade de martyrs c'est parce que à comprendre que premier stade né azaki 1,5 sur 10 mbok to lali to la muki piroja comme côté les menacer bazana bato so ba la conseil ba linga faire to ba linga ba musicien mususu ba yende pa na yeke vraiment ouais faire comme na maladie musicale mais ko ba ta muta maladie moi so ba concert faire na biso son de l'heure ba ta muta maladie deuxième raison fallait après sa biso na zo qui était encore préparé pendant ma casse pour chaque concert il a fallu après concert a fallu après ça a joué ba raison atala boina boy maman boina boy tala boina boy tous les concerts il a fallu après concert fallait avoir raison pour le lopesa makaboko ya fanya musique personne pas sala moto voilà n'est pas compté abeta na ba double série mais n'est pas comme ça fait m'en faire ça parce que comme na ba âge à ménopause à robota soutenir musicalement l'Afrique pourquoi pas ya monde qui faire à l'équipe voilà so yi mutolo na ngai utete mutine na musicien au lolo à l'équipe faire OK avec ma preuve ça n'a pas so avec na attaquer na ma preuve ya faire ma mu faire sali na musique oye asalite voilà est-ce que mutozo yi la ba reconnaître ni rythme na bango style na bango ya mboka bataka yé na tête d'affiche ba reconnaître musique ngo pona yé na peuple non et là mona ngana baksa pona fali batika ko ba raison et ono ba okunda batu o ba osala boyo ba katina na soki bata est baboyi fali d'abord tout le monde sait que le président de la France mutu a outi ko soutenir contrat au Union européenne est signé na Rwanda pour na ba minéraux oh mais ça dit que Rwanda dans la coltan te azana eloko te mais ba signé ba bani na bon si le président là aye na Kinshasa yo artiste tambusi au compagnie bo mérite ça veut dire mbongo ndambo le président lianga na est pour na ba minéraux na biso akate la kayo pe moi sina mobile moi so kangika makolo nga mobala tu olingi nini na lingi bitumesi na este botika business ya ba contrat kuna na tongo moni après au fond moi Bienvenue dans notre chaîne Couloir des Stars. Balobi awande za makamba ba star. Awande to yambaka ba star, awande to betaka lisolo ba star. Soko za star te to ko beta lisolo na yo te. Ah, awa to sola ka nyonso sauf rien. Oh, za musicien ya mabwilu. Awa to ko yambo to ko beta lisolo mabwilu. Donc voilà, merci na bino ba tout boto la biso. Merci na yemoko balobi les DG. Balobi moko le DG bomonde na kiti mutema pona boka ye mungongo ezala ya kokita balobi Aimé Bositapen le boss voilà ya yo yango wana Aimé Bositapen le boss merci na confiance au petit l'homme dans un corps sans bosolo to solo ga boye to lenga ga boye poto betaka masolo ebele ya musique merci na yo merci na Hervé Bositapen papa na Erlis derrière la caméra merci na batu tout bazo tala ngai Lelo na yenga moko te na avec Chouchou de Gaulois. C'est pour la première fois Chouchou de Gaulois na kati ya Couloir des Stars. Ba abonné nyoso ya Couloir des Stars pour comprendre que Chouchou za nani. Ta ba benga mutu Chouchou c'est gaza nani. Voilà, là avant de commencer, je salue tout le monde qui me regarde à la télé maintenant. Là, je vois directement Pirvé ya petit na ya San Fungu ya Basan Fungule depuis Chicago. Là na moni balobi Yemoko Rafungindu l'ingénieur na kati États-Unis. Kaka na États-Unis na moni lisusu balobi
dire mutu na nga moko akati shora mubiangata ya bashora ya yo yango wana. Merci na bino, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, vraiment bo partager, bo aimer comme ça la biso bien makasi. Merci na bino. Là directement je salue chouchou de Gaulois ya ba chouchou boni. Bien l'homme sain dans ce coxin. Santé. Bon santé kitoko, biso santé kitoko comme d'habitude quoi. Donc santé kitoko, na pesi ba bonné nyonso ya chaîne Couloir des Stars. Couloir des Stars, ba mote belé. Donc je m'appelle chouchou de Gaulois Njale le faire ne to lobara na lingala fanatique penda o ezake na liaka faire musicalement musique ya faire na liaka yango esenga na TV na défendre comme il se doit. Donc papa maman ozotala ngai ko banga na ote ko épargner bana te ana finga raté na ko lakisa ba musicien congolais nyonso même ba musicien africain pourquoi pas un monde que faire à l'équipe bango. Pardon? Na ko lakisa ba musicien nyonso congolais ya Afrique pourquoi pas un monde que faire à l'équipe bango. Voilà. So imutolo ndangai otiete motinenga musicien o lelo à l'équipe faire. OK. Avec ma preuve, ça n'a pas avec na attaqué na ma preuve ya faire. Mamu faire à sali na musique, oye à salité. Voilà. Est-ce que mutozo elanga ba reconnaître nini rythme na bango style na bango ya mboka ba tiaka yé na tête d'affiche ba reconnaître musique yango pona yé. Voilà. Mais faire ba reconnaître rumba musique na biso pona faire. OK. Papa mba était vivant, ba taboulé, ba madilu mais ba reconnaître na rumba na biso te. Donc batale sika faire amemi rumba parce que ça les fondateurs de ça juste muto ko continuer chanter voilà. Tant ba moni que muto si chanter bien finir ça mais kitoko to reconnaître so muto pe robisa sous mission robisa na monde est-ce que a beta 2 jours ya kolandisa voilà oui peut-être a beta ayemba danger le rôle à faire nenga mba na didas premier jour deuxième jour je ne pense pas mutango aza vivant donc Michael félicitations ba tout bomi koufela rafa po boye bara déjà lelo oui ah kasi ba ba vande ba mi koufela parce que ba ba ke lelo ke na ba 2024 ya ba momo ke toza na mission moko oya ko sala mie ko le kabiso o to ko supporter de exem so to kufa mais poto bu ka soni te ke to vivant mais mona muki osamba mabe ko kabiso mikolo tika to mi koufela na biso ya ko moni ke ba jeune lelo be ba jeune artiste lelo o ba se comparer na faire o lelo ils appellent régler muke pona biso donc na terrain to ba faire ba na terrain zana banani voilà mo ba bimisi adversaire fait ba bimisi ba commissaire Jaffa muta ba passeport mo ba commissaire ko mo beta balle na sorti na mobile na mo ba liese na ninga lokoso na ni na mesa liaka na ninga lokoso pe ko actualité et simbika kate mo alandi di histoire na tapis rouge na ba cérémonie adenda boka base et simbika kate donc le faire zo se retrouver yemoko na musique congolaise marqué ba tumususu ba comme na ba âge à ménopause ya musique olobi ba certains musiciens ba certains filles ba comme na âge à ménopause ya musique mais bazo nga ba diembe la faire abotisa bango kaka ziano bilo piro jolinga te yango yo là c'est yo comme na âge à ménopause ola na jeune abotisa ata sale fort botande ata ba match na podium ya Genève Arena et ko renise te groupe manote soki megoko soki ni. Donc âge ménopause il faut dire ba âge ménopause déjà bota ki bota ko sel so ba ki bisampi pa au sel biso ba lek général bana no pesa so bana to sala esi là siko ko mokana omuna na jeune moko bota sana makasi ata jeune wana melini ata triquer nzoto c'est mes côtes ata déjà comme na âge sara musicalement supporté au commune na âge sara bangwana bavana na bango ba de match et kene te azani calme parce que so ngawana ça arrive le bel to solo là ko to bete bena li solo to solo sur la plateau bo tenir biso rigueur mais la pesa mote na voilà balobina senga ba gaulois soko lingi tena yo evanda contacter Give Service Fondation ya la patronne Eliane Ladouce benga ye kenna ba page na ye ya Give Service Fondation romona ba nini za ba service za wana pona loposo babi yango e pona komate ba fort de te bochaka ba mascara ba nini na bino basi bosaka donc soki okena Give Service Fondation façon ba monde ba lobaki otie fort de te menzo wana za naturel donc il contacter Give Service Fondation traitement le poso donc consultation en ligne bana poto bana braza babi prise en charge assurée Give Service Fondation maman Eliane Ladouce bambote na kwa voilà maman Eliane Ladouce bambote na yo lona nyato sola na l'homme c'est tout fond de la nanu affaire piroger mwana mboka to lali to lamuki piroger comme côté les mais la faire puis quand j'ai fait faire ko beng ça ko follow midete pour nani fa est-ce que ba na posa ba demi ton na podium Adidas Arena olobi ba na posa ba demi to yemba na concert Adidas Arena
faire les lois à faire les lois à association faire les ana pour na ba grand chanteur batana na dynastie wana ba moni faux chanteur wana OK oyi mbaka ba maman liko ba moni yango na ba demi temps. Mais c'est que ngana oka moi na ba fanatique ya Venamson Tony. Qu'est-ce qui se passe entre Ferré na Weranson? Ba fanatique ya Venamson. Ouais. Que Venamson sur ba fanatique te to ba mamu sérieux. Azana baton sur ba concert ba lingaka Ferré to ba lingaka ba musicien mususu ba yende pa na yeke. Vraiment ouais faire comme na maladie musicale mais ko ba ta muto malade. Ah. Moi so ba concert à Venamson le ko ba ta muto malade. Qui a salé mingi temps qui na njoto makasi soit beli ateur d'hôtel a été visiter mais les lois za fanatique o ça va faire na biso na fanatique ko kata bina file o na so na fanatique ko kata bina file ah non ko comparer bongo te ko comparer bongo te tala de la forêt ti les lois si la raté obi que jour faire bête na ni na stade de Marty fait na so pas bête qui est l'homme c'est bino le moi qui yoza bon le banot mo lelo qui ba bien au milieu du village ya souti lelo to ka to ba vérité tant to ba ke bina finale qui fait na ba fanatique ça to minimiser ba mo so fait na sala ba explorer sur ça na musique congolaise peut-être bina finale za ba fanatique lelo ko ba fait mais sali makambo ko ka fait te voilà peut-être lelo fait ko za na ba fanatique ko le ka 20 tonnes peut-être sali makambo sus au fait na sala te pour le lopesa makambe faire ça na musique fait son pas ça la moté voilà n'est pas comité abete na ba double sénis mais n'est pas comme ça peut même faire ça parce que comme na ba âge à ménopause à robota souter musicalement so ba da double wana ya beta double so ya ba 5000 preston 4000 bani mais faire beta ngo ya ba prix de 13000 ça la 9000 pe na ba streaming rodo baté donc fait ça na ngote donc le photo ndimage ba fait na biso ba ndima le za moment na bango te soko zo sengage moi les qui n'ont fait la foule il y a quand même bien moi na te ah c'est les lois azana population na sima azana OK les lois faire au saper nation na ke a ko saper nation mboka na ba gola boya mboka na bazambeze yo faire bazambeze belé luka zo pena mbo se pena pe mboka zo 5 pe indépendance ba gola baze belé longo pe na Congo RDG comme pena RDG de Gaulois kasi tout ça capable drapeau mati les lois drapeau mati a drapeau na biso Gaulois géant na cadre drapeau c'est ça déjà mais to ça on parce que les lots tozo kumba na notre président Fatih Beton on peut passer ma chance on va Gaulois to pesa que chance toza si que makambo kende bien mais ce que le lot c'est normal ba audio par rapport à audio et bimi moni ngalo ba ngaka était ingeza na mona kwa loi nati baba nati était ya biso voilà pauvre atongaka mutambongo olobi pauvre atongaka mutambongo lelo vena mso wera so za pauvre musicalement par rapport à faire za riche musicalement na ba musicalement na ba musique ah non yatina finga 20 ans na ndo ba mabe fait mais la musique et même so ngo finga 20 ans ngana okata te to ça on peut te wana ba to ba sala mingi ba contribuer pe un prix c'est pas les Guinéens faire rigola pour le biso loto benga na ba golo za grâce ya vena mso son OK na lingaka boza reconnaissance na bisa pe pas eza grâce ya vena mso son na nzela na ye na nzela ya président na bango azaki jibe mpiana ndenge pe asala bimisa bango na faire ne pe baki basala quelque chose na faire après ça peut faire chance parce que bino baraka après ça chance te ezaki obligé Vincent après ça faire chance na maison parce que faire azaki grand chanteur yo za chanteur ya deuxième division au prime la première division chance pour nani oh pour nani ezaki normal donc lelo pe na biso aluka na âge parce que à part notre na âge ménopause ça fait na biso na AVC musicalement parce que bango le loso ba ba attaquer fait ou faire rigolo pardon soki ba piroger o le loso ba naté piroger kina qui chasse zo ba naté rien ne change sur le bango ba le ba attaquer faire rigolo ça gêne alors njoto makasi musicalement beaucoup critiquer musique à faire mais faire ça le musicalement ça makasi mais 20 ans azali na AVC et même na liwa musicalement to benga pauvre musicalement de l'autre benga ba robino ba pauvre musicalement de to benga ba Bickinton ba pauvre musicalement de to benga te bien file kutanga nde par rapport il y a 20 ans bien file azali bien file azana drangue tana pese ba mode de to zo benga ba Abraham ba pauvre musicalement balinga te to takive na biso tsoni bongo to za mona respect muke par rapport na mais akanga ba mbwa na ye ou soit piroger libumu wana ezali ya malobe bomba ma yango zo bisango ndam obi et yango ne maloba zo misa pas fait yango ne kitali bumu ah c'est déchargé. Voilà, merci à votre tout le monde à la biso, tout pour comprendre. Na beto so la meilleure le ba kolenga ngamo ela le beza. Bato so pe na yo pe mambo stade de Marty. L'homme c'est dans ce concert. Fali Poupa 2 jours dans stade de Marty. Pour nous que na ngana Fali Poupa. Asa artiste mboka. Asali binoni. Asa artiste mboka l'homme c'est. Oui mais que Avi non pe ba ngba yo ko pa ba. Non mais ce qui est vrai est réel.
artiste oyo azosala baerreur ebele na vie na ye ezalaka Fally. Ah, ndeni. Fally jusqu'à présent ayebaka te alukaka nini na musique. Ye moko conscient. Apesa ba défi. Te eza ba défi ta yende kolongola ba défi au fait na fait ratikelaki ye. Ah, c'est normal mais l'homme c'est fait go la bête jour moko le 24 juin. Yazo bête le 10 le 11. Jour moko ya concert ya faire rigola na stade des Martyrs. Et ça 3 jours ya Fally pour passer à bête stade des Martyrs. Papa population, papa musique toni. Par rapport à nyonso na musique na population. Ngai na osenga Fally 2 jours à tiza mukie. Faut chango 3 jours. Pourquoi ça? Alongola galé kutu. Galé record à faire. Tala ce n'est pas facile. Ngai na ebisa 20 tonnes, tant 20 tonnes na sala calcul na ye. Abi numéro 1 ezaye. Na bi na plein. 20 tonnes na la raison. Numéro 2 za JB na boyi. Oh, JB na boyi. Mais bon on a plein, il y a JB bling bling tout le monde on a stade. JB côté na mutuka na kata stade. Faire pelouse. Mais oui, JB côté na mutuka. Bon on a côté. JB côté na mutuka mati likolo ba pepa ba tu JB. Faire ego na mutuka ngé côté la wa. C'est ça. Voilà. Vous avez raison. Donc cela veut dire faire ego là après Weranson na ba plein faire ça la plein koleka bango tout. Même na ba kofelo mi. Si on a musique, te ba kofi ko tia bango te bana sima. Si on a musique na ba stade, to abeti musique na ba stade. Faire ego à numéro 1. Ah donc fait on a besoin de savoir classement musique. Il y a un classement plein. Surtout que la musique. Surtout que la musique faire ego dans le numéro 1. Même la son. Même la son. Ce qu'il fallait pied trouble. Tout ce qu'il fallait dans ça là haut. On m'a dit on fallait dans ça là. Après ça va misser. C'est ça ménagite ça qui mukolo. Ah ça nous fallait. Comme ça mutu kizengi. Ménagite qui mukolo musicalement to na âge normal. Musicalement et puis même moralement boy. Bilo bon on a fallu ka boy. To quoi ko perdre artiste. Moi wapi to bang ba sunga artiste na bisoko. To luga ndeni to ko bomba ye. Au Vandi Bossali analyse au bête à 2 jours à stade de match. Tout ça calcule rapidement. Annonçant il y a 2 mois dans 2 mois concert. Na août les 10 dans les 11. La première des choses raison il fallait qu'on a que temps ils allaient mouquer on a moni etondité. Première raison fallait on peut s'abisso ya ngwana. Deuxième raison, il fallait que ça soit qui était encore préparé pendant ma casse. Pour chaque concert, il a fallu, après concert, il a fallu, après ça, il a raison. Tous les concerts, il a fallu, après concert, il fallait avoir raison. Oui, les gars ont raison. Après ça, il y a stade, il a raison. Donc, concert ici, on a préparé qui? La salle à gangoté. À quel moment tu as arène année sur une la défense. Oh non, minute c'est comme un moukier. Na 1h30 minutes. Moi, je vais te préparer que ça qui te raison. Bah, au concert, il y a bien un concert morné. Aïe la Brazzaville, raison. Tous les concerts, il faut aller bêta na vie. Non, la bêta concert, tu es mort à ce pela nango. Les morts non satisfaits. Il faut aller bêta à concert oyo. Yé moko na vie na ye alelaka na soupe. Mais cette fois-ci, ça on l'a té. Yango na squad nga beta double stade. Kolelo fallait roler après concert héritier ko ça. Mais bah ouais basé belé l'homme c'est pas de besoin d'aller na batuner population ba yaka déjà do so ba tepete ba oton ça bango. Ngasko na osenga na ba Gaulois. Bokende te po il y a d'autres Gaulois ba roloba. To kende to tala soke ko tonda. OK bo yebite ke bo tondi c'est la yé. Mais est-ce que l'objectif est de retourner ça contenu musique? Pour na fali musique et da plein. Ah il y a pas de musique en deuxième position. Musique et da salle. Atoni sanan. Faut mettre salle à munene. Faut ça la plein ndo beti musique. Oh banganga pe ba ko sabe ba plein na stade ya bengi ba. Zakari ku ta micro. Batu ba ya plein. Tige batu ba ya eloni ba yoka. Donc eza yango te. Musique il faut toujours appeler la vraie définition nango. Agréable à l'oreille. Et non à louquette. Dans ce pays là moko lobaka. Et là ça la bien ça pour Jésus okufa. Jésus okufa te. Jésus le niamé. Aigle ba kodaye. Ba niamé ba okufa nzama boma mokilo. Le roi de la forêt okufa
onga aigle onga aigle la pulga okokufa onga inena daboye soki la pulga okodaye. Donc initi ba mission boza bo pesa no bakoma ba nyama te ne ba ndeko no ba collègue musu ba pe po ba okileka mais le seul mutu atimela ka pesa kombo ya bien oyebi ke kombo etikala éternellement même musicalement même na ndenge etika na mokili kombo ya Yesu Jésus de Nias. Donc imitateur donc kombo ya Yesu OK nga na otikala ba aigle boleka ba forêt boleka nga Yesu na kotikala yango pe so moni lelo na musique lelo ya Congo même ya Afrique le seul mutu atikala na musique na ba tena ba influence ko kena ko tama ba défilé tala ngayo na ko tikanga ba photo na ba star na ba nité musicalement l'homme d'attire les affaires rigola. OK. Et là mo boye fona baxelo afato le kana étape oya makamba fali. Omoni mutu na vie aya aka ko a corriger ba erreur wa salaki. C'est ça normalement. Mutu a 10 sur 10 abandela ke exercice wana te. D'ailleurs so ina l'équipe. Nation de 10 sur 10. Tout depuis tout dans l'homme qui depuis tout dans la photo car ko écouter que bo ba botalela nga ya ba katinga poignard. Si bon moni fallait zonga le stade de martyrs, c'est parce que à comprendre que premier stade a zaki 1,5 sur 10. Ah, l'homme c'est. Attends 3 T. Et a zaki 1,5 sur 10. Ah, les supporters bina mettre en double. Obile pourquoi zo mettre en double? Pour yebi ka zo ba 1,5 sur 10, soit 5 c'est moi fait c'est moi 3. Donc, on est bien d'ailleurs. Ça va moi 3 sur 10 et qu'on permettre à pousser la permet la mouton à 10 sur 10. Bon, l'homme c'est un catch de. Il y a 1,5 sur 10. Héritier, c'est combien? Héritier, va corriger papier, n'était pas sur la yann. Bagatir bébé. Et vous me faites à peine. Yo évité le nom professeur si maman bagatir bébé il va passer la papier. Pas sur la guide. Moi quand j'ai des héritiers va passer la peine pia bakanga tricher. Ah, c'est quoi quand même il va corriger qui. C'est quoi tellement moi kana eh. C'est quoi? Ah, c'est goût même la pas goût pas mon entendre ça. Ah ça liban na ko de papier. Là mais ça méchant. Ah, tu faut faire quand même 5 à 5 sur 10. Faire ben la bête 10 sur 10. Sans tricher au sponsor à tricher sans sponsor ou à tricher na quatre no tosi za gade donc asala maile na première tricherie a fali fallait teka billet na onja OK onja teka mara 200 francs tina ba hotel kutu ke gérant so beti no kota na mais so beti 3 ku na peso 5 bia fali donc o ngana bitu mona biloko na babandala papa na kamwa papa yobi makasi nanga o mo fois so beti à 3 wa di bia fali ba yaya ba trika ba nzoto fa zo ga bia mais eloko mo na ko senga na ba parents fallait azana ba biloko faut à corriger avant mettre stade de mature. Ouais. La première des choses fallait faut corriger allons la esprit de mort à tanga na kata stade. C'est ça. Pe muto ko longa ke ne passer de laisser wana wa yo wana bango na bango. Faut pena pourquoi? Batu bayaka koyoka musique et non bayaka kokufa. On dirait comme ba concert mo yaya comme ba est différence ba te est comme wapi na est ba kokufa to ya sous concert a fali ba kokufa. Donc maman batela mwana era yango. Voilà. To boy gouvernement doit charge. Te ko ba bongo te ba lo to ça la propagande ma belle concert. To prévenir. Mais nazo yebis ngasko na osenga na artiste arrangé. Mais à ça ba sécurité ko le quand même na ba fini ba ça ba sécurité ya tsaka ba mboa ba ni mais pourquoi ba doit kufa ara? Ye mourayi. Deuxième élément, il faut arranger la stade. Yami Balé. Il faut que la mission dans le stade à 15h ou 16h. Il faut qu'on ait 15h pour faire c'est pour ça qu'on battre record moninga. Oya na oya salité oya soko le ka. Voilà. 16h sur la scène. Il faut qu'on ait 15h ou 14h. Au mati pena molibo mais so ba concert ba karashika te ba comme banque sabana. Troisième point. Il faut la mission 5 chansons non stop. Boyemba na ba wario ya teke utikeli bango ne fera yemba na ba gola yazo yemba ba gola ba zo si fallait sali yango to PC 5 sur 10 ah bo ba kilo makaso muta sala ngo ka 5 ba go yemba 10 chansons te ya olandisa mais ma eza pembeni obi ma eza pembeni boda so de chamai Sunday Tamai. Maman est ici la commune qui chasse ça. Non, maman est là. Maman il va te faire profiter maman il va t'amai. Boko teka jour va te faire. Di paquet na sima, munke muka yembi, ba dieta. Et là mo bonga na mo na choisir erreur pas ya fali c'est quoi? Fallait zo ebata o lukani. Tu as 3 concerts au nanoté qui ba billetté. Ana 2 concerts na province na France. Wana qui ba billetté. Bon mo so ça.
moko batiaki soki na Italie. Na Italie festival. Ah. Siko tozoyeba te. Fali. Olingo pesa biso miziki nini? Te awa tek. Tolobela nini? Awa, est-ce que oyebi ke bauti ko annuler concert ne ya Este. Bana Este. Non, ça bien, ça peut bien te artiste mboka. Aza fait moi mboka, obeta pe na mboka ne bo ça bon. Mais ya faire ba accepter faire à obeta. Mosco c'est que ba lobani faire ça ministère gouvernement. Yango siko ba otuna. Soka yaki faire bonga ba loba main noire. Siko awa eda fali. C'est faire passer les mains noires. Faire ça corps noir. Il y a le boko kaka te ba mettre faire que corps. Faire ça le corps noir ya musique congolaise. Voilà. Et non main noire. Peu en plus mambo ya annulation ya bato Este wana o baboyi concert ya artiste Mso Fali. Est-ce que bato wana nde baza bon bana ba boîte bakena ko ba musique ba bunga bonne musique je ne pense pas baboyi Fali po ba linga musique te ba yoka ka musique mais baboyi comportement ya artiste na biso. Voilà. Oh lelo artiste Mso le rôle accepté na communauté internationale qui toza bien akoko za la proche ya babinemi na biso te akoko ke ndeko bamboka se belé pona ke na bala ta na Italie te. Olobi Bamboka ko bala les belé. Bato pe na babasi bana bamboka bana posa besoin ya basi kitoko lokola bango lokola artiste na biso baza na bana bamboka ebele bana posa ya basi kitoko lokola artiste na biso ba président musu bana posa basi lokola bango pe ya kitoko bongo siko pourquoi que ekobalelaka esika ya bato bazo combattre bandeko na biso ya Este oyo pe bawario bazalaka mopanzi wana baisala bango mpasi pourquoi ndeko na mwa akufi mais artiste oyo alingaka ye wana na batel mutu bakobeta bale bakokende olia na ndinga lokoso eyosala bango mpasi siko en plus oyepe kobeta conseil na mboka wana soki boza na mawa ya mboka wana lelo fala za millionnaire tokoboya yango te akosona policier te bon ngana napesa bao cadeau yo luweka asali sala boye conseil wana totianga ata 2000 francs pour e permettre bandeko bakota bato na déstresser bango balongola mawa lukande producteur mo abeti so conseil obeta mo ofele obengi bano bino tokabonga na bino boyoka musique en live boye pasi so na tie $300 peut-être okofuta $300 te ndeko na mso za na masisi kuno tineke mso za $100 te mais yo yeko na conseil mona moko bitumba ezali po eza na ville boma donc ma guerre eza na bamboka bato baza na boma wana bana bandimo bo bana bamboka kuna batina ba okufa jusqu'au na mboka mobeta ba 300 ba 200 yango ba boycotter yango pe en plus soit disant oh atongé bango école sur tongé pena bango réellement tongé bango école batia yango félix otango luki ba partenaire na code otango félix pona ba to ba okufa kene ko tango pe na bisika bitumba ezali yo tango na ville boma o esika bana ba otana bango bien pe tango cher koleka na ba école ezaki wana uza susa peuple te non elo mona ngana baksa pona Fali batika ko ba raison que ono ba okunda batu o ba osala boyo ba kati non soki bata Este ba boy Fali d'abord tout le monde sait que le président de la France mutu auti ko soutenir contrat au Union européenne et signé na Rwanda pona ba minéré. Oh, bien sûr, tu as dit que Rwanda dans la coltante et dans l'euro. Mais bah signé bah ni na bon. Si le président là aïe na Kinshasa yo artiste au Tambousi. Au compagnie, bon mérite. Ça veut dire mbongo ndambo le président lianga na Este kuna na ba minéré na biso akate la kayo pe. Bandal. Odobi? Aïe ko balé lo ngona bandal. Hervé Bossi ta peine. Continue de me l'homme c'est dans ce corps c'est. Pour nous bateau on va comprendre. Si Batbaboy, c'est par rapport à ça. C'est ça. Les gens ont compris. Pourquoi Banimi fait rigolo là? Parce que tous les places fait rigolo là, Zobeta ma consoeur. Azo Kanisaka Bango. Aussi longtemps que Sophie a Kanisi Bango, Bango et ça, Bango Mabé. Pour ne continuer à Bango, Bakota Nabanido, Bango, Bango fait l'accès en communauté internationale. Tout ça bien. Donc, le Robosson a bouton à mettre une score au sang de musicien congolais. Et le Robosson a bouton à mettre au moins posé sur le musicien congolais. Pour n'y botter qu'à Banini, chez moi, n'a pas l'accès à mon tonnerre. Oh, Ferré, Azam, tu m'as trahi Congo, Azam patrimoine, Azam besoin de Mbokana, net au monde à Missaba Aïcho. Babenga na estika ke ba mission so ba yema ba pesa ba message mais a profiter a pesa message na Nzembo Haïti a pesa message ya mboka na bango et longona ke international te et comme c'est local te mais bango na ba de so ba mona ke ba pesa ba Congo ba comme local mais et ça la passe bato bo sali bongo ya bato ndeko so est sur na STT partout même terme de kono cha ba conseil bo chango stop parce que ça un souci à peuple pour ba lo ba ba ni ba conseil Fali lo bato ba na posa pe ya Fali Baby qui a ses fiancées. Voilà. Baby qui a ses fiancées. Ça irait en français. Ils iraient en français. Les règles timènes, non, c'est à ses fiancées.
donc na simane pe msusu lokwa za proche ya mundeko wana ya semeki akopo ibisa semeki non tika kuboma bandeko biso botika bebo sabwe msusu bitumba pe msusu mamuso ko aussi la par rapport ki na nzela ya fali parce que za proche ya bandeko wana mais aussi l'autre yo za proche na baba on n'a rien ne chante bon on a coup du yo zo la ça ba o la ça sous affection oui que na basi ba pesa mbali affection boete oh as exemple à suivre pour na basi oh affection pesi mobile nana papa biso toyebi ke na butu mwasi soki asoli na mobali na ntongo mobali azwaka décision c'est ça yango tosenga na artiste ekanga makolo nalobi mabe c'est comme ça kangela makolo nalobi mabe de on a raison nalobi boye mwasi na mobali mwasi akangi kaka makolo nga mobali atulo lingi mobali olingi nini nalingi bitumesila na este botika business ya ba contrat kuna lobi na ntongo moni après au fond moi fongoli oui yango tosengi na artiste ekanga makolo po bitumba este sila mama alobaki sokokeli bala kolala boye règle lalaka boye là vous êtes comme ça sur makambo yo donc ça voilà merci à madame tout le monde la biso pour comprendre dans l'isolo to mettre dans solo là to sala mo ba analyse muke par rapport à makambo ezo les cas to mettre dans l'isolo moi muke ya appellation ya invitation à faire rigola ndenga bengisaki Kofolomide il y a beaucoup de gens batelemeli yango lelo yango mutu elamusi guerre ya Weranson na faire lelo est-ce que ça li sumu faire abengisa Kofolomide na Didas Arena bon moi ngana lo balelo bande on so meso mais bazwa faire lokola Beckham te azana besoin ya Fabregas na carrière na Tobi na filet azana besoin ya Fabregas na carrière non lelo pena to banga nzambe l'homme c'est voilà faire na Wera nana koza na besoin muninga lelo botaka te bon bato batala Wera ba onge ba mota Wera ya le passé Wera kala Wera okopara Wera ngo lelo sa nini voilà et le roi penaki aza mukolo mais bofana baleki même mukolo buso ba wacha mo biloko te baleki ba lié ça musicalement mo le Wera za ki asofana baleki ndako mo mais baleki ba lié ça gaye oh oui ab mane mukolo buso ba musicalement ba musique l'autre est finga Wera za danger ça mamba danger mais lelo faut pas accepter faire l'équipe ok faire l'équipe Wera lelo to lelo n'est pas l'époque Wera pas ça na ba madilu esanga à l'époque Wera madilu le gars Wera non na ninga makam Wera ça iko bandima c'est so to bi bon ça to manquer qu'est-ce qu'on a me réponse un peu pauvre madilu respect non te tu le chose à poser que leki na collègue na na pe na poser msu lelo msu Wera so nga sala ke abi ke msu morote na po beta msu fona mata na podem ya Genève wana faire pesa iloba bana Genève ba golwa bientôt morote mais pas ça ngo proprement et non qui ne kotonga faire voilà na ba voice tout ça ya on a remarqué mission mso mo ko mulai pona kotonga peut-être obi esa banango mso banango kala mso banango kala nanga na compléter loko par rapport à appel ya invitation à Kofolomide les gens vont comprendre une chose. Ce que j'ai aimé chez Era, à le bel monde de la capitale, Kofolomide a dans la sincère et pas à faire rigola. Donc ça veut dire mon père mon condi, a l'inga faire rigola depuis faire azana on n'a rien. Je vous dis une chose, ce n'est pas facile à quelqu'un abimisa mbongo na poche na ye, a fouti billet, a fouti te, a fouti un musicien. Pour aya ko yemba na orchestre na ye biso tout oyebi ke ba musicien de balongwa ka ba ke ba test na ba orchestre au fini pe birombo oyemba pe ofele ba tchaka rien ozelo boka libanga pour quelque chose mais ce que Kofolomide andima ko bimisa mbongo na ye après ça faire pour aya ko yemba na orchestre na ye donc ça veut dire entre faire na entre Kofi na Wera mutu azana bolingo sincère et pas à faire rigola et ça la garder Kofolomide normalement pe en plus l'homme c'est là au moins sous batoyer baté na yo reconnaître on a maloba ya pi Roger na voyage na ntango yaki akoma ki Paris liboso oyebi ke faire na ninga kusa benga we fa faut raza na Zénith pi Roger ba mna kona nini veto na tindi biso to représenter na Didas Arena pi Roger mtalubango c'est-à-dire quoi faire ça qui na besoin ya Wera ya quand même sous parce que
waki muto tozalaki ne ndenge okwei boye yaka na telemisa yo Voilà. mais na motema mabe wana amoniki ya mosusu aminimize fere azwa tine fere délégation moko soki bapiroger bato moko boye eza déjà manque ya respect mpo na artiste lelo fere egola Voilà. abenga il faut ezala eloko président de la république abengi yo ti Oh. lelo fere abengo na makambo na ye eloko okepa président oprofite otika mpena babesoin na yo ekokomi so riche musicalement sikoyo aminimize yango Voilà. sikoyo lelo bokomoyisa fere mamu na osala invité ni fere akoinvité mpo bino banani epa fere Voilà. bino bana maison boza banani boyisa mpo ani invité kofi nakokaki oyo mosusu wana noki odile so odile donc ominimise mnoko ese musicalement lelo na didasi wana meme baétranger bazalaki ti Voilà. fere mpe fo atemisa bato baza bainternational bato baza na baora ya afrique yo suppose ke so batemisa ye wera okasi banenge bareconnaître so batemisa ye wera na didasi wana communauté africaine oyo ezalaki wana bayaki reconnaître wera kasi na bamboka ni ka braza na angola ti kasi ti Donc Côte d'Ivoire banga bayeba. oyekena bamboka mosusu babula ye mosusu bamisa mosusu bakufa Oh. Na babula wera sona da. nabi bambula bamisi kaka ye te mpo anini bamisiki na bango ekoma so sika baza te bakoma kusoba kwa misiki na bango mawa miso mpe na bano bazosenga akufa wapi akufi ndenge nino mpo ani bakomi na ménopause ya misiki baopesa sur le meilleur te mais sikoyo Koffi Olomide bominimiser par rapport à ni parce que Koffi Olomide aza moto mpe yangaki na ménopause ya musique mais c'est grâce à performance ne azo adapté na ba moment nyonso na ba jeune oyo fe na biso azosala yango te azosala yango te sikoyo bopesa fere faute ya nini bokomona sa fere fala beta amema apesa confide fazo na papa ndenge sabe papa ngona papa mboka nini papa lakisa nini so lelo fe so na pesa wera faveur ebele mbebele parce que fere azalaki grand chanteur par rapport à wera OK. wera opesa ebele devant grand chanteur kwa fere opesa ebele te soki lelo bameso mane tongama evanda lobe c'est grâce ya fere lelo oleka na maison mère oyemba sa osala vocal ya so moto ya likolo osala vocal ya fere fere atika bapointe fere lelo aza moto comme ça wera son international soki wa lelo abengama international bayebe libanda c'est fere mpo ani vita imana le sel nzembo ezalaka reconnu libanda ya maison mère eza ya fere vita imana oui. bayebisanga misala atia nzembo na maison mère oyo eleki vita imana na ndenge ya niveau international oke atiango na kenya boye bakenyani baoyemba na côte d'ivoire baivoire baoyemba na brazzaville baoyemba ata nzembo wera nini eza bongo sikoyo tobenga na wera na fere tobenga na azalaki mwana moninga nazalaki président asala ebele apesa ebele koleka nani ti siko fere apesa ebele akomisa maison mère international atia vita imana oyo eza nzembo ya maison mère oyo eleki banzembo tu na niveau libanda Voilà. sikoyo bolinga asa alamba bino ndenge nini sikoyo bokomona age ya ménopause abotya bino na makasi. Merci les badota la biso, merci Nabino, merci na babonné tu à Couloir des Stars chaîne oyo eza ya makambo. Vraiment bo s'abonner, bo partager, bo aimer et comme ça la biso bien makasi. To comme nous sommes dans souka émission na biso chouchou de Gaulois, bato balandi yo ba retenir nini. Ouais, bato balandi nga ba retenir moko abi rendez-vous za moko na Genève Arena, ba Gaulois c'est balobi bo épuiser déjà catégorie moko. Donc ce n'est pas facile na province ya Suisse. Bo épuiser bo beta concept bo somi ba bien catégorie moko eza épuiser au Gim City soit sala ngote. Bato bazobeta préféré non ba épuiser ta catégorie moko mais ba Gaulois bolasi oza puissant. Ya on tolo ba soki ba Gaulois bazaki faire des semaines bitumbesi la pena na est parce que boya ka pena mabe ouais ba Gaulois ba ya betala pena. Ba ko sala ba ko épuiser ba bien na moko ke musique na ça pena consommer te. Voilà. Mais ba somi ba bien ba Suisse ba somi ba bien. Mais bato bazo lela ge. Bon féliciter Fali azobeta quand même la province. Oh, la province de France, c'est la province et consomme musique par rapport à Genève. Ouais. Mais kuna ba billet ti quoi ta na bango ba kokata ko lobateke ba billet zote kamate. Donc félicitations ba Gaulois, ça pour na fête mais ça pour na bino ne bozo ça la faire. Merci babi le 15 juin, rendez-vous za moko Genève Arena to zalawana. Pourquoi pas pe kene na ba page ya faire gola na ba groupe WhatsApp ya faire gola. Okota na lien o eza na Congo Award au voter faire meilleur artiste ya rumba eko sala bien donc bambote batu banda chute de Gaulois babonné na biso ya chaîne na notre DG Bosita non Aimé Bosita Pen babi les grands frères de Hervé Bosita Pen bambote na biso abonné nyoso tu ya Couloir des Stars. Merci Nabino bo aimer vraiment émission bo partager au sala biso bien tokutani mbala ya sima allez ciao.